église kuna boye petit moko boye awa toyoka sango kelingaka li abimana mwasi na ye ayoka ngo aya tia moto na mutuka est-ce que ayebisi bino yango voilà donc ye akoki kosakana na paster dioka te mpona koloba donc soki bafrère ya sikina bayaka mpona kozwa na église na ye ezali mpona ye azali koteya te ke ye azali koteya badoctrine oyo parce bika azali koteya ezalaki ya influence ya bafrère oyo toyebaka oyo bazali koyemba lokola bajelobi wana toyeka bango depuis na bakisasa ye ezakola toyebaka ye te ceque ye ayebanaka te tala matokolo lokola Thomson wana bazofinga mais ta baloba ke osalaka boloba oui nasalaka ngo nzambe alimbisanga réponds-toi réponds-toi. Premièrement, je salue tous les frères et sœurs. Nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole, le message de l'air qui nous unit le plus que le sang de nos familles. Quel pardon je vais demander? Je n'ai pas de pardon à demander. J'ai moi-même suivi aussi les missions. Je n'ai pas été irrespectueux. Je n'ai pas manqué du respect. Je n'ai pas insulté. Oh, il ment. Comme ils insultent, ou les gens insultent. Je n'ai dit que ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qui montre la parole, qui montre une autre inspiration. Je n'ai manqué du respect à personne. Il ment. Il est l'église du Dieu vivant. Il est certain que Dieu lui a donné l'occasion de l'aider. Il fallait pour qu'elle se répande. Elle ne s'est jamais repentie. A-t-elle jamais montré par ses fruits? Non, mais elle ne s'est jamais repentie. Elle ne s'est jamais repentie, jamais. Elle est ivre. Elle a perdu l'esprit à l'égard des choses spirituelles. Comment on a lingala la tour quand on le bat? Oh, il ment. Notamment il ment. La sanctification ou sans erreur ne fait pas de quelqu'un un véritable homme de Dieu. Ils disent que vous ne prêchez pas sur la sanctification. Je le prêche et puis là je l'ai dit. Je ne connais pas, à part Pasteur Barouti qui jurait dans la Bible, Pasteur Vibidi là par exemple, Kalumbu, Pasteur Kalumbu, ou je ne sais pas, Vieux Charles Lobanji, ou d'autres. Ça c'est ce que je connais, ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Mais parmi ces des pasteurs que moi je connais, moi, frère Zakola, que je connais, et les anciens, les jeunes là, je l'ai dit, personne parmi eux, personne a une vie sanctifiée plus que moi. Ah bon? Je l'ai dit, personne, à part ce que j'ai cité là. Peut-être les autres que je ne connais pas d'autres pasteurs, mais j'ai dit les pasteurs là. Merci beaucoup, na régie, merci na vidéo kitoko, na audio boyoki, tout est là. Zako koyomo la ligne sont toujours finga oté. Kutala internet c'est no botala ba secrétaire botala la eboye bise susu ke ndo bise makambo ne so ba bi o pesu ba kosi. O soki Zakari ngala fasi ba ve pompon. O susu ba kosi kaka. Ti tout tika ba vantir. Lokola yo boyi no ko senga pardon, o boyi na yo, tala kutu na Carlos papa m'a laissé. Abeti yo. Yo tataka batute, ba attaquer yo, c'est que vous avez la mutu mabi. Papa m'a laissé la pression moté mutuma kobeninga na commentaire bi yango yo pena église na biso vidéo nyon so sala kotanga komo na biso te mais frère Bana m'a dit dans discernement des esprits. Mais aussi le pasteur Life qui a toujours dit qu'il a une oui, pasteur il faut oui, mais je dis ici les pasteurs que vous citez là parce que je connais mon frère leçon c'est plutôt l'accomplissement de discernement des esprits. Frère Bana m'a dit que ils sont très intelligents à cacher leurs histoires. Yesu azaki sembo, Yesu azabi mana basi batute, Yesu asala ba longola ba zemite, Yesu abuka ba Jéricho te, atobola mira Jéricho te, Yesu asala makambo na trop pesa que ça pa Yesu pa noté. Comme ko pesa ngote. Sozo pesa ngoza ko sakana biso zo mona biso ko ba zoba, mais to ba zoba te. Vino masumu na yo etalio na nzambe na yo, to yebi yango très bien. Pour biso to ko ya te, pour biso to ba parfait, biso to ko ka biso to banga nzambe ko le kayote. Tango
ntango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. Un euro no to na ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Merci Balania Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Épiscopo Wayambo Randeki, t'as rendez-vous na Kitata, les grands Ouazalendo du message. C'est vrai que l'émission est allée multiplier par rapport à ce qui se passe. Oui, bien, dans le message à Frère Branham, moi je commence à regretter parce qu'il y a des orgueilleux. Bato balingi lo lendo, balingi lo fundu, balingi. Mais c'est ridicule par rapport à ce que nous jugeons aujourd'hui parce que biso lobi tokoka kozala bana na bino mais tala babuzo bana bino bimisi biso ba parents na bino hein tokoka kozala bana hein mais na babuzo bana bino nyonso bozo sala tokomi ba parents tozi ba identité na bino to corriger ngo et tout consort. Alors boyebi likambo yo il y a Pasteur Zakola, ils ont fait sa passe mingi, to multiplier les émissions, to lobby moi mingi, mais on a compris une chose, Pasteur Zakola a boy na ko baisser, ko aboy ko kitisa minduki. A lobby ka kazaka toujours boyer a obunda. Pasteur Zakola, je crois, na autour de l'émission na yo sikoyo, o utiko sala, na lingaki na meka kufungola bato moi makambo moi mingi pour bato ba comprendre parce que c'est vrai que monsieur otoko le ko betama ki fimbo mingi mais un montant Nathalie ondimi boika epesinga mawa Nathalie na beta fimbo to na sanini te epinga za na kati obeta makaka Sylvain Akwala za na kati obeta makaka mais ozo beta na ndenga bolingo parce que il faut tika makambo zo sala parce que manquer papa lokola a dit au cas izali image moko ya mabe tala lelo okomi koloba ouvertement que oza mwana ya Pasteur Baruti maintenant position na yo et pas ya Shekina ezaki par rapport à quoi nini yo zaki nango lokola Shekina alliance ni bozaki nango na Shekina au monte que makambo no sotolobi eza solo alors et pesi biso passe par rapport ya biloko yo lobby ya émission tiko sala sikoyo makambo yo lobby et pesi passe place au baye biso pas journaliste abi senga pardon pour tika makambo no so façon yo boyo senga pardon te osana raison yo au lobby que Pasteur Bioka a commis déjà na zo comme a commis dans 70 ans donc net kalaming tazo kufa na e il a fait un ministère na e yo yebite que na Bible lobby na biso que nzamba pesi biso 70 ans, 90 ans et puis 120 ans. Ziyasuka 120 ans. Oui bien moté. Est-ce que vous croire que Pasteur dit encore qu'on a 70 ans? Si vous avez dit que prêcher vérité, quelle vérité est la place wana? Quand vous avez dit pardon, vous avez dit pardon. On a bien fait un ministère naïe, fait un ministère. Tu expliques bien. Tu es ok. On a bien fait un ministère naïe. Tu expliques bien. Tu es ok. Mboule betaka natanga Noé, jugement salamaki. Nzambe aparniaki Noé. Mbula moto ebetaki nzamba bimisaki Lot. Moi c'est Lot tikalaki libanga ya mungwa. Alors tika kolobake ndenge église ya Shekina zikaki ezali jugement parce que jugement soki nzamba kitisi yango na église il faut boma kolo église wana. Faut boma e.
toi belisae abela paralysie abela AVC abela boye atika côté ya makambo sila parce que nzamba lingi susu yete parce que soko ken ancienne alliance okomona bato nyonso nzambe a disqualifiaki atikaki bango te parce que bazalaki présence ya nzambe pour bato balingi ba lokwa kaka zala nzambe so yota nzamba bwaka ke excusez moto nyonso nzamba bwaka abomaka ye donc soki mutu nzamba rejeté azoyoka te mutu makasi nzamba efasaka ya abomaka ye alors di yoka zawana soki yo prédire biso ki di yoka kokufa kala minute tozela komona liwana ye mais to biso faites attention 90 ans 120 ans eza liboso na ye alors olobi ozo se victimiser trop hein ozo se victimiser ke ngai ba fingi ngai balobi na nga boye batu bazoleka bazofinga mabe na bino ba te ezanini tango bino bolobaka pona batu wana za kofinga te mais soki batu balobi pona bino nde ba fingi bino ezalaka te yo muto bandi na video oyo nde muto obandi loba nango chinois na ye nda banda beta leki nanga yo ndo banda kiti yo ndo bandi koloba na pasteur di yo kama kambo esepelisi biso te esepelisi batu te keboye et puis ye bango bien obande côté ya parole te ozote ya parole te ozali ko sala commentaire sur vie ya mutu na ba analyse na yo moko no ya ba écriture ozomona donc tika ko se victimiser ngai bona boye ngai basali ngai boyo basali lokote mutu abandi makambo o ezali yo moko za koko yo mutu ena histoire na yo obandi makambo na yo alors tika ko se victimiser parce que ezate yo vandaki na yo mutu moko ye abandi ko finga yo non mutu adi ofingo te yo nde mutu yaki osali émission obandaki ba tweet obandi ko sala ba commentaire ko koma tisuko na o apparaître yo moko obandi ko loba ba n'importe quoi o biso to trouvons ba n'importe quoi oui to lobi ke ba makambo yo lobi kuna o pa di oka ezalaka boy pa eza etali yo te eza église na yo te bolobaka boy etali église kolo na ye moko kolo église na bandimi na ende peso bandimi bongo ya oni na kati bolobaka ngoti parce que yo tango komi ko s'ingérer na makamba église ya bato au moins te yondo komi ko luka ba problème alors na soubassement na awa bani ko tanga ba citation ya frère Branham tangela biso ba citation ba citation na ba verset biblique ozo pesa ezali kokokana te donc yo pa nozomona kozama yele ozomona osala makamba bien ba citation ozo pesa na makambo ozo loba eza ya kokokana te dio ka vandaki na ye yondo e ko menacer dio ko luka dio ka ba problème maintenant ozo ba que Jésus balinga qui était parce qu'il y a qui na doctrine mo yo doctrine ni yo nango yo to ebi depuis kala to ebi makamuna yo to ebi ministère na to ebi misala na yo siko yo doctrine ni yo nango yo na doctrine te eza peut être biso to inyo to ko bi ko loba makambo te yondo bandaki koloba après biso to bi oh ya ko loba te dumping te yo ko loba te pona nini tala ba makambo et puis ba makambo to zo ko loba awa to zo ko loba makambo ndambo to zo ba nyoso te lelo za la banat tangu biso to sepelate na makambo sa na bana abato o to lo ba réputation na eza te ke to fingi yo mabe soko sala ki makambo na te tango zo sala ngo to za ko yebisa o vérité yo nde ndima vérité biso to loba poso yo po biso to senga bolimi to senga bolimi te parce que tu as ba preuve tu as ba papa ba tu vas témoigner tu vas témoigner tout le monde a pasteur Nabino wana luketo le chien. On a eu beaucoup de choses ya koyoka batu basoloba. Situation mo eza soki obundisa ka bana mbasi moko boya ya nani ya ba pentecôtiste. Obundisa bas ba défricheteur, pasteur mo ba deno fezala. Obundisa ba sœur mi balé kuna tout ça to yebi makamu nyonso wana. Mais to yeko zongi solo pona nini? Parce que yo yeko bimisa pasteur di yo kama be. Ndebiso totali bon yo ndo za bien. Soki ministère muteko sila ya yo kutu muteko sila mais yete yeko taza na kati ya parole. Ana makambo zo sala yo zo jijamo malamu te selon la parole. Bon yo sko makambo yo salaka. Est-ce que ça malamu te nesko to yeko biso ke tika biloko oyo yo koko loba na ebongo te. En plus obosani verset oyo citation o tanga ata on que si tu as un problème avec ton frère kende ko lukaye. Yo pa no luka papa di okate. Pa no luki papa di okate. Oyebi ke okoko lukete parce que oza mutu ya sembo te oza mutu malamu te okeluka papa di okapona nini lelo okomi mwana bauti
Bon, ce que papa dit au cas si vous avez finalement yo pays za mwana nani. Hein? Vous en pour ngembo, vous avez mwana nani. C'est ça le problème. Lelo bana na yo za na bana na bango na ke na bango na hôpital, ke ne ko ça bango ba examen, autant la soki baza ba vierge. Parce que tant que yo zo ba kenyo so to ça et ko futa ma awa tout ça ba monso oh. Bon yo zo ba teke oh yo po sala bana basi ya bato. Makambo ezebele ya mwasi na bela ndenge nini. Makambo nino lobaka na église po abela, hein? Oyebi ko senga ba mbongo. Oyebi makambo sala basi ba monkeri ba makambo bele belo sala. Oye retourna contre yo. Lelo yo komi ko ya ko mono ngai po na te vérité yango ba balukeli nga te vérité te. Et puis maté on a tozaki na besoin te biso bande ya frère Branham. Te biso bande, il répétait les bandes. Mambozo ba biso a dit oka etel biso na nini, eza ngamba église na ye. Si vous avez biso po na nini. Et puis tolobi papa ba to za mukolo nkelele basimba ka été. Nenga za na mikanda na ye. Aza généraux sala déjà confirma déjà au simba place non so kende ba kanga yo. Eza kwa mukolo mwana mukalinga beta mukolo betele ndenge nini. Ata sali mabeto batika ya za général tika ye. Dioka Koko yo simba ndenge. Muto apé sur réseau zate, muto apé sur réseau zate, on se victimiser, on ngai, bazo monanga mabe tout ça, ou na ba citation, on va ni kotanga ba citation, on va ni kotanga ba citation. Et ça malamu te. Ils ont problème ba citation te, ba citation so tanga za ngote. On le met ba sanctification. Oh sanctification. Papa. Sanctification, on le dit bon. Place wana ya sanctification. Il y a une place dans le bique, il y a un béton, mais la tali qui est en train de battre, papa. Mais, tika. Ndeka le bique au vin à yosa malam, ce qu'on moni, ce qu'on yo pesco yé peut-être au lingo loba, mais aux olinga au go lobate. Ce qui va vivre en osana bango, ya ko yebisa biso to bano sabo to no zong saboy. Mais biso bato zo lingo tel biso va vina bango, to yebi bango, to vanda kana bango, to zakana bango. Peut-être so ba kosa biso to yebité, mais o biso to yebi pas la bango, ils a témoignage mo ya malamu. Mais ya yo to ko bi ma place no so to seng, même la kisasa. Même la kino ça l'église ezaka toujours na santé malamu, tezaka ya kukufa kaka. Pour toujours ba chéri, pour yo likama ba chéri ko tika ngote. Moi j'ai appris ba bisinga ke sakola ndenga zawana bazo bengo kutunani oyoka conseil chimei balobi tala bible yozo nango kotanga biso ba verset biso bitana ba verset oyebi balobi ozo conseil mabe prière o David asala rapport ba conseil na c'est comme si yo pozo ki conseil wana ya mabe babi sakola na bozo mona abima na basi ya papa na ye bisakola mama na ye atinda ye yoka biloko mama na ye atinda ye abima na basi ya papa na ye ninga zawana o bible pekisi yango bible pekisi biloko wana yebi to yoko kuta impidiste kati na bino ya makasi au tel point que bozo bima na basi ya ba papa na bino donc biloko wana soto yoka so ito yoko lobano awa ezate to ye ko finga yo mezali biloko eloba maka nde to zo ko zongi selo tala balobaka boye pona yo. Ils a passé ndeko na ngai, ils a passé. Donc au mon émission dans salango na moi mawa parce que eloko biloko yozo sala oyo ko yali sous ko zonga ko telema ko tete ko so ba citation ko so ba verset biblique tanga et puis lelo ouvertement bimisi kombo ya Nata Epenge bimisi kombo ya Sylvain Akwala liboso solo bana moi sagesse mais au fungwa mi lelo au travers ton journaliste au fungwa mi lelo tangi ba kombo na bango au lobby mabe pona Sylvain Akwala au lobby mabe pona Nata Epenge mais est-ce que bosani makambo Nata Epenge sala pona yo ya Sylvain Akwala ko t'inviter parce que j'ai quelqu'un en Afrique du Sud na zota bouye awa na ko bouler moi voir moi muke pour comprendre te ce qui est ndenge nini mais le quoi na en Afrique du Sud ayebisi na sana batu na bandi muso ando sa na église na yo na sola na bango ba pesa nga babiloko makambo tu osala ka dondo zana tu no eza apa nanga tu no eza awa pa na ngai église ba bola batambongo bazana église wana te pona nini ka église ba bola na ba bola mais lelo yo lobby yo produisa Nata Epenge yo produisa Nata Epenge te muta produisa Nata Epenge yebi très bien o azaki na mbongo koleka bino nyonso même likama mariage ya Nata Epenge yebi muta abimisaki ba mbongo pona ba makambo wana o asunga kinde kona mais ça yote mais yo milati ba gloire nyonso lati gloire koleka okuta Nata Epenge kuna sambelaka déjà okuta bango bazana mouvement mais yo ye bayambi yo il paraît Nata Epenge la question vidéo ezali
na ozana vidéo na yo ya biloko lobi bino mo bolanda biloko lobi on ami ko balaye awa eza moi mingi mais na tirer ka moi oyo pona koloba ke kozonga na bible te parce que ezaki likamute yo ya kote mate ya kitoko biso to moni mate ya no kitoko eza bien et yambisi batu Yesu Kristo siko biso to siliki to ko fingo te yonde oyaki obandi koloba mabe pona papa dioka biso to sepel nango te to lobi aza mukolo aza nkelele basimba ka ete aza ancien ata sali mabe ata ndenge nini okoko simba na nzoto te yango to bandi ko beta yo muninga na biso pona nini yo ke simba papa to bandi ko beta yo ko ya suste ko no ngai no te ya vérité siko bango ba te ko pesa ba exemple ya Yesu te yo za Yesu te Yesu azaki sembo Yesu aza bimana basi ya batu te Yesu asala ba longola ba zebi te Yesu abuka ba Jericho te atogola mira Jericho te Yesu asala makambo na ko pesa exemple ya Yesu pa na te ko me ko pesa ngote sozo pesa ngo zo sakana biso zo mona biso ko bazoba mais to bazoba te vino masumu na yo etali yo na nzambe na yo to yebi yango très bien pour biso to ko ya te pour biso to ba parfait biso to ko ka biso to banga nzambe ko leka yo te eza bongo te mais eza ke yo makambo na mabe bato ba yebi yango dozo ko moi si o femme adultère ba yaka ni pas Jésus talaka réputation na ye ba ya ni pas Jésus dana mabanga ata ba moni lobi azote ya kuno mote ba image ba mabanga ba nozonga kaka oh moi so mi mele pas Jésus o ba yaka na mabanga ba kanga ka hôtel mobo ye yo moni c'est ça parce que ça yo to mo ba to point ni bino bolo ba nga boté misala na ye Jésus abi va ne pêche point ko sumu ka souste so yeso a qu'est-ce que continue kaka ena ça l'église ni atakaka hein atako tu fness makia di papa na Jonathan diata bao ata ekutu bongete hein ezala te botano babiloko ya lobi après to zonga to so sikoyo ndeko wana ya Afrique du Sud a kokata makambo pour ya yebi mo histoire mo malam to kena régie. Shalom bien-aimé, je suis frère Orman Bola, journaliste. J'avais reçu le pasteur Félix Zakola il y a quelques jours dans mon podcast chez OB. Alors, après la diffusion de cette émission, il y a eu pas mal de réactions, voire même des insultes sur les réseaux sociaux. Et beaucoup reprochent au pasteur Zakola d'avoir été trop direct, voire même irrespectueux envers le révérend pasteur Richard Dioka. Bon, moi, je ne tolère pas. Je ne fais pas passer des insultes dans toutes mes émissions que je réalise. Alors, je tentais quand même de les chercher. Parce que les gens ont dit il doit demander pardon, il doit s'excuser, il ne peut pas manquer du respect à son ancien, un doyen, quelqu'un qui l'a aidé aussi quelque part dans son ministère. Alors, je suis venu le voir, s'il peut faire une mise au point ou demander carrément pardon, s'il se reproche de quelque chose. Et surtout, les gens ont dit sa tonalité, sa manière de parler, il est arrogant. Alors, nous voulons un peu de précision en les rencontrant lui-même pour qu'il fasse un tout petit peu ce que je peux dire, une mise au point, mais surtout demander pardon. Hein. Alors, je suis venu le voir chez lui, ici à Kinshasa. Pasteur Félix Zakola, bonjour. Bonjour, un grand shalom à toi. Merci beaucoup, docteur. Alors, après notre émission réalisée avec vous, ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Vous êtes traité d'arrogant, vous êtes traité d'irrespectueux. Lorsque vous avez suivi vous-même cette émission, est-ce que vous avez essayé d'analyser et voir que quelque part vous avez peut-être gaffé, si on peut le dire ainsi? Ah, merci beaucoup frère Orman Bola d'être venu chez moi à la maison, ici à Kinshasa. Premièrement, je salue tous les frères et sœurs. Nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole, le message de l'air qui nous unit le plus que le sang de nos familles. Quel pardon je vais demander? Je n'ai pas de pardon à demander. J'ai moi-même suivi aussi l'émission. Je n'ai pas été irrespectueux. Je n'ai pas manqué du respect. Je n'ai pas insulté, comme ils insultent, ou les gens insultent. Je n'ai dit que ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qui montre la parole, qui montre une autre inspiration. Je n'ai manqué du respect à personne. Peut-être ma manière de parler un peu direct, ça c'est pas un manque de respect. Donc pour te répondre, je ne me reproche de rien dans cette émission-là et dans mon enseignement si tu chabaves, parce que je n'ai pas manqué du respect. Frère Banam m'a enseigné de respecter quelqu'un qui a prêché la parole avant moi, c'est ce que j'ai. Mais la vérité reste la vérité, parce que le prophète dit ceci.
De la même manière que l'Église catholique, quand Luther avait essayé de montrer, ils l'ont insulté, ils ont même dit qu'il a des concubines. C'est le même esprit. Et moi, ça ne me dit rien. Frère Branham dit encore, il dit quelque chose de très important. Dans Exposé des âges, page 223. Il dit ceci. Apocalypse 2, 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Savez-vous que cette église était plus mauvaise encore qu'Akab? Savez-vous que pour un temps, lui s'est repenti et qu'il marcha lentement devant Dieu? On ne peut pas en dire autant que l'église catholique romaine. Non, monsieur. Non seulement elle ne s'est jamais repentie, mais elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. C'est historique. Je répète, non seulement elle ne veut jamais se repentir, mais elle s'est acharnée au contraire à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. C'est l'histoire où Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour les messagers. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église du Dieu vivant. Il est certain que Dieu lui a donné l'occasion de l'aider. Il fallait pour qu'elle se repente. Elle ne s'est jamais repentie. A-t-elle jamais montré par ses fruits? Non, mais elle ne s'est jamais repentie. Elle ne s'est jamais repentie, jamais. Elle est ivre. Elle a perdu l'esprit à l'égard des choses spirituelles. Soulevons la question ensemble. Soulevons la question ensemble. Et allez-moi, et restez-moi aller rapidement. Eh bien, c'est de cette manière-là que nous voulons faire. Mais Jésus, 134, et il s'acharnait à trouver toutes les petites zones d'ombre qu'il pouvait, car il cherchait à les rabaisser aux yeux des gens. Et c'est ce que les diables veulent. Ils veulent ça. 135. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Ils étaient jaloux de lui. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à les rabaisser. Ils étaient jaloux de son ministère. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à les rabaisser. Il avait un ministère venant de Dieu et ils le savaient bien. Mais c'était contraire à eux, à leur credo. Donc, vous voyez, ce que Frère Branham dit, ce que vous faites. J'ai dit que je vais mettre aujourd'hui seulement Frère Branham. Mais il y a des questions, oui, vous allez mettre seulement... Vous allez me poser des questions. Ouais. Laissez-moi d'abord mettre seulement Frère Branham. Pas une autre chose. On va voir si les gens sont des croyants encore ou pas. Alors, pour ce qui est de gens qui nous insultent, je vous ai lu Frère Branham, mais la chose la plus étonnante, c'est quand j'ai vu des musiciens ici s'élever, m'insulter, que dans ce qu'il a dit là, c'est un mensonge et beaucoup de choses et ainsi de suite. Vous savez, il faut qu'il y ait un nettoyage du sacerdoce. On doit nettoyer maintenant les sacerdoces de tous ces musiciens qui se sont improvisés pasteurs. Remarquez, Frère Branham dit ceci. Mariage et divorce, l'ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Il dit 221. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Savez-vous? Voulez-vous le lire? Lévitique 21:7. Vous verrez que les sacerdotes ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Si nous voulons sortir avant midi, il nous reste encore 20 minutes. Et c'était les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Il ne pouvait pas épouser une autre femme, il ne pouvait pas être touché par un homme, ce qui montrait sous forme de type. Frère Branham donne ici les critères pour que quelqu'un, tu commences même le ministère. Regardez, dans les actes du Saint-Esprit, Frère Temple, Frère Branham, je vais dire à Frère Branham de parler à Frère Temple. C'est un problème de la parole. Au lieu que nous puissions discuter la parole, vous commencez à tomber trop bas avec les insultes, ainsi de suite, des menaces et tout ça là, et je vous élis votre propre prophète. Parce que même les deux frères là, j'ai mis frère Branham devant vous. Et on va voir aujourd'hui si le peuple sont croyants ou pas. Si moi, mon petit ministère ici que vous insultez aujourd'hui, a été beaucoup pour vous deux là qui m'insultaient et tous les autres là.
je prends l'autre là à Johannesburg. J'étais pris à Cape Town. J'étais amené à Johannesburg à Amen. Quand même, le frère lui-même vivait très mal avec des prostituées à Rosentenville. Et ainsi de suite. Chassez-lui de l'église. Il a pleuré dans mon bureau. Il a dit, je suis plus âgé que toi, mais tu es mon meilleur pasteur. Aide-moi à me marier. J'ai fait tout. Mon ami pasteur, un ami à moi à Montsolbé. Et ils se sont rencontrés avec la sœur sud-africaine. Et on connaît ce que lui-même les frères étaient. On connaît ce que la sœur là était. Et on vous a mariés. J'ai fait des concerts pour vous. Je vous ai fait entrer au studio. Mais même pas d'égard, même pas le respect. Ça, c'est pour toi qui es là-bas. Maman Kalumbu est témoin. Appelez-lui. Je crois que la prophétie qu'elle avait donnée en 2009 sur le frère, sur la sorcellerie est vraie. Et même en 1994, c'est de Rigini qu'on est, quand les frères venaient à Rigini, le même frère, la prophétie était sortie, qu'il est sorti, il a fui derrière le bureau du pasteur, quand Rigini n'avait pas encore construit là, tout le monde connaît ça. Ce sont aujourd'hui eux. Et j'ai été tout pour eux. Mais vous ne serez rien pour moi. L'histoire est déjà écrite. Je vous ai conduit pendant 7 ans. Pour l'autre, si le docteur Lys Ngalibali, à qui était son pasteur, qu'il avait conduit, tous les chants qu'il chantait, ce sont les inspirations. Paix à l'âme du docteur Lys. Après son départ, c'était son opinion, son droit de quitter Arc-en-Ciel. S'il n'est pas d'accord avec Siméon, ça, je ne réponds sur rien là-dessus. Mais quand tu es parti, tous les pasteurs de Brazza se plaignent. Prêche la parole, mais tu dis seulement, oh non, voyez-vous, tel pasteur c'est faux, tel c'est faux, tel c'est faux. Il s'attaque à tous les pasteurs. Il a manqué du respect au docteur Akono du Cameroun. Il a manqué du respect au Pierron Gomat qui avait donné son histoire par rapport au concert comme on l'avait lancé. Le docteur Pierrot du Gabon. Du Gabon. Moi ici, tu feras quoi, frère? Tu feras quoi? Remarquez, j'ai été beaucoup pour toi. La première fois pour le frère de faire un compte, la première fois, c'était celui que tu insultes aujourd'hui, menteur, ou quoi que ce soit. Moi, je n'insulte pas. Moi, je prends la parole. Discutons la parole. Si le pasteur Lys, qui croyait, il enseignait les prémices, aujourd'hui, le monde entier est témoin de comment il matraque Lys. C'était des raquettes, c'est du vol, de nous dire de payer les prémices. Mais du vivant du docteur Lys, il ne pouvait pas discuter avec lui là-dessus. Donc, et dans ça, même les frères, excusez-moi de lire cette citation, c'est très important. L'heure de l'enfantement. La sanctification ou sans erreur ne fait pas de quelqu'un un véritable homme de Dieu. Ah, ils disent que vous ne prêchez pas sur la sanctification. Je le prêche. Et puis là, je l'ai dit. Je ne connais pas, à part Pasteur Barouti qui jurait dans la Bible, Pasteur Vibidi là par exemple, Kalumbu, Pasteur Kalumbu, ou je ne sais pas, Vieux Charles Lobanji, ou d'autres. Ça, c'est ce que je connais. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Mais parmi ces des pasteurs que moi je connais, moi, Frère Zakola, que je connais, et les anciens, les jeunes là, je l'ai dit, personne parmi eux, personne a une vie sanctifiée plus que moi. Ah bon? Je l'ai dit, personne, à part ce que j'ai cité là. Peut-être les autres que je ne connais pas d'autres pasteurs, mais j'ai dit les pasteurs là. Mais Frère Bana m'a dit dans le discernement des esprits. Mais il y a aussi le pasteur Life qui a toujours dit qu'il a une... Oui, pasteur, il faut qu'on... Oui, mais je dis ici, les pasteurs que vous citez là, parce que je connais, mon frère, les sons. C'est plutôt l'accomplissement du discernement des esprits. Frère Bana m'a dit qu'ils sont très intelligents à cacher leurs histoires. Donc, et dans ça, même les frères, excusez-moi de lire cette citation, c'est très important. L'heure de l'enfantement. Frère Banam dit, ça nous ancêtre. Moi, je vous réponds avec les Écritures. La vision remarquée. Je termine là. Je voudrais dire une seule chose, juste avant de terminer. C'est ce qui m'a conduit à dire ça. Maintenant, c'est ainsi dit le Seigneur. Si un homme me disait ça,
en introduisant lui-même dans sa pensée, il serait un hypocrite. Et il devait aller en enfer pour ça. C'est vrai. S'il cherchait à entraîner un groupe de gens, de bonnes personnes pour ça, à les séduire, eh bien, il serait un démon dans une chair humaine, jamais. Jamais Dieu ne l'honorera. Pensez-vous que Dieu honorera un démon ou un mensonge? Jamais. Ça leur passe au-dessus de la tête. Je répète. Je voudrais, c'est ce qui m'a conduit à dire ainsi le Seigneur. Si un homme disait ça, en introduisant ça lui-même dans sa pensée, il serait un hypocrite. Il devait aller en enfer pour ça. C'est un démon dans une chair humaine. Les frères disaient non, que Dieu m'a dit, ainsi dit le Seigneur, je ne serai moi jamais prédicateur. Mais après que son pasteur est décédé, il est devenu prédicateur. Si les gens étaient spirituels, ils croyaient Frère Branham. Frère Branham dit que c'est un démon dans la chair. Bon, je ne sais pas si les frères a eu la délivrance. Les démons là quitté où? Parce que tu as dit que Dieu m'a dit ainsi dit le Seigneur. Je ne serai jamais un prédicateur. Après la mort de ton pasteur, tu deviens prédicateur. Donc, Frère Branham dit quand quelqu'un fait comme ça, c'est un démon dans la chair. Et je sais que les frères, ce sont des démons qui leur dérangent. J'ai pris pour eux. J'ai été beaucoup pour vous. Et même dans les critères de Frère Branham, un prédicateur avant de prêcher, selon l'insi dit le Seigneur. Même Frère Joseph a répondu ça dernièrement à un frère. Frère Joseph, quels sont les critères pour que même je prêche? À part la peur, quand je dis que tu dois être mari d'une seule femme et épouser une femme vierge. Si ce n'est pas ça, tu ne peux pas prêcher. Tous les deux qui parlent là. Vous voulez qu'on ouvre la boîte de Pandore ici? Merci na régie, na image au botieli biso ya Zakoko. Zakoko. Azo lela, aboy osenga pardon te pomba muta makasi tout ça, bino mo bolandi ndenga lobby. Alors muta boye vraiment eloni toko zo pa na ye. Ko balola makambu te ko makiyonde bazoko fingo te. Soki balobi ke Zakoko obimana na basi, Zakoko obuka ka Jericho, Zakoko otobola ba mira Jericho, Zakoko yondima ngo po eza makamba solo ko bateke ba fingi yo. Ba finga ka mutu munene. Ta miss mbuma. Ta matoko lokola Thompson. Ah wana ba finga. Mais ta baloba ke osala ka boloba oui, na sala kango nzamba limbisanga. Réponds-toi. Réponds-toi. Parce que vous avez kindo qui a simbi kisi ne azoka sazo envoûté batu nyo soto ndengeni. Ana basi Zakoko obuka ka Jericho, Zakoko otobola ba mira Jericho, Zakoko yondima ngo po eza makamba solo ko bateke ba fingi yo. Ba finga ka mutu munene. Ta miss mbuma. Ta matoko lokola Thompson. Ah wana ba finga. Mais ta baloba ke osala ka boloba oui, na sala kango nzamba limbisanga. Réponds-toi. Réponds-toi. Parce que vous avez kindo qui a simbi kisi ne azoka sazo envoûté batu nyo soto ndengeni. Pour ngai même on zo te wana to ato misi voix rock, surtout le français na linga ngote. Nazoka kanda kutu sozo ka bongo. Comment on la linga la to ko ndingo lo bati. Oh, au lieu de faire ça, il ment. Notamment le monde, non, il ment. Pondi ma que il ment, que tu mens. Tous les vidéos, tous les gars. Afrique du Sud, toi Afrique du Sud. Et pas Zulu. Episcope wa Yambo. Yokana yipsawa boye. Sakola l'air bisotoye en Afrique du Sud, kuti bango awa en Afrique du Sud. Donc makambo oyo ebandaki elekaki liboso oyo ava bisotoya yango peut-être na koyi koyeba te. Mais oyo nga na yebi eza oyo nga na yaki epi ntango bisotoye ezalaki déjà eumelaki mingi te bango bazalaki déjà awa nayebi te entre ye Zakola na ba frère mosusu okola ba frère Nathan Epenge na ba frère mingi tozalaki na bango boye ba frère na biso ba frère pèlerin
na bafrere Bimasha, na bafrere bautaka Ngola, bayaki na basi na bango biso tu tozalaka awa, na bafrere mosusu bazofanda awa bona Yoville na quartier bino boyebi te, mais ngai ntango na ye awa nde nakutaka bango deja bazalaka awa. Oyo nga nayebi eza ke toyokaki kaka ndenge toyokaka wana, parce que biso na Kisasa wana tozalaki na rigini te, mais toyokaki ke ntango ye Zakola ayaka awa na Afrique du Sud ayaka nde na mbongo ya Baruti Tabernacle, ezalaka lepoke wana nano rigini bafutelaka ye biye aya awa mpona aya kokende na Cape Town. Bongo nde biso toyokaka akende na Cape Town azala na bapanzu paske kuna nde balingaki batinda ye akende kuna. Ntango aye awa akuti eglize ya paster moko azalaka boye ya Congolais ya Brazza, komona ezalaka soki ezalaki ba Emmanuel Dabakat bakombo moko boye ya Congo Brazza wana, ewe baza Emmanuel. Église na ye nde ezalaka comme si ezalaki na mwa problème, soki ezalaki te soki ekufaka nde ye aya abanda église awa na Djobura akenda so na Cape Town te. Ye abanda église na Djobura awa na campagne d'évangélisation te. Ye abanda église na Djobura akutaka église ya paster moko Emmanuel azalaka pe awa na Afrique du Sud. Nayoka pe soki pe paster yango pe deja Nzambe asa récupéra ye nde abanda église. Mais deja kaka wana ntango abandaka deja église wana masolo deja ezali kobetama deja ya bomoi na ye quelque part. Deja bafrere oyo bazalaka na ye bautaka na ye na rigini bazalaka kofunda ye mpona bomoi ezalaka malamu te. Bon biso lokwa tozalaka na barigini wana te, na bafrere Epenge, na bafrere ebele, na bafrere Kalobo frere na ye, na bafrere mosusu tozalaka awa toza kozala wana epuis toza koya na église. Mais deja masolo wana ezali kobetama, epuis problème oyo eyaki kosala ke ye église na ye panzana awa ezalaki lere bakangaki ye na mwasi, ezalaka piège te. Biso tozalaka awa bato bakangaka ye, ezalaka bafrere moko boye toka pe frere moko akoma aza soki magistrat soki azala na Lubumbashi me azonga Congo, na frere mosusu azalaka pe boye akufi. Bafrere tozalaka na bango awa oyo bakangaka ye kuna na chambre wana kuna hotel na mwasi, ye nde moto apesaka fi wana mbongo akende kuna na hotel. Ezalaka piège te ndenge azoloba ezalaka bongo te. Ntango bakanga ye nde baya na ye na église, bato baya wana nde biso toya nde toye kokuta. Epuis après ye amataka asenga pardon. Siko pardon nini ye amataka asenga soki alobi ezalaki ye te nde moto asalaki yango? Asengi pardon, mais na kati ya pardon asengaka na église wana bafille mosusu bazalaka na église oyo ye deja abebisaka bango. D'ailleurs kutu ye na leki na ye basi babundela mwasi, babundela sere moko boye, bafrere nde bakabola bango wana na église lere tozotonga église nanu. Ce n'est qu'après nde toye komona ke non au fait tokanisaki aza kogangela leki na ye mpona bomoi mabe, nzoka leki na ye akoma ye kobima na fi oyo ye aza kobima na ye na église nde bimisaka bitumba na ye awa na Djobura. Bino boyebi makambo mingi te, bongo ndi makambo eleka awa. Siko ntango bakanga ye asenga pardon, bafille mosusu mpe baya batémoigna. Ntango batémoigne wana paster nani oyo ya Mujimai oyo nde azalaka awa, paster nani komo nani paster Kayumbi nde moto azalaka oyo azalaka afandisaka ye mpona kosolola kotraite problème wana. Nga nazalaka kokende kuna te, mpe toyokaka ke bazalaki kokende kotraite problème wana basere batémoigna. Mais ipare soki alobaki eloko moko boye afinga nani paster Kayumbi nde paster Kayumbi asilika akenda na ye ayebisa ye paster mosusu moko mpe boye ya Mujimai wana kaka azalaka awa mpe na Afrique du Sud nde aye koya wana. Paster Gédéon
nde paster général aye nde aye atuna ye awangana nde paster général aya na église aloba makambo wana nyonso na église nde atuna église soki tolingi togarde ye ezakola soki atikala paster na biso to alongwa nde tovota biso nyonso na église tovota majorité ke afanda ti lelo oyo toyebaka te ndenge nini azongela église wana boloka biso mpe tozalaka kuna te me toyebaka te na magi nini message yango bango nde bateyaka biso tokomprenaka te akoma paster azonga ndenge nini parceke église oyo biso tu tozalaka babrebi na ye na bafrere epenge wana tu tozalaka wana bafrere ebele bavotaka ye afanda mpona bomoi mabe awa asalaka scandale na Afrique du Sud awa nde omona to afandaki epuis apres wana baye koexcominie ye parce qu'il falaki kofanda bafandisaki me awa ntango bafrere bazalaki kotikala na losambo efalaki ya mpe kobongisa so bomoi na ye mpona baaccusation wana oyo bakizaka ya boya nde baexcominiaka ye donc apart ke afandaka longwaka paster baexcominiaka mpe ye sikoyo toza kokomprendre te bango na baepenge balobi bayebi parole me ndenge nini motu bino boexcominiaka ye na bafrere wana to bazalaka ya bafrere Daniel wana bakenda na bafrere mingi awa boye oyo bango bazalaki kokamba ndenge nini azonga paster akoma na communion ndenge nini nde makambo eleka awa na Afrique du Sud sikoyo ntango baye kokanga Daniel soki basufre wana bapesaka lopango soki esalaka ndenge nini mobulu ebimaka awa boye wana deja toyebi biso mingi te parceke biso tosi tokendaka na biso me ye zakola awa ndenge naza kolanda awa naza komona kuna na bareseau sociaux ye akoki kolobela epenge ndenge wana azoloba te frere epenge wana aza frere biso toyebaka ye deja na bakongo wana avant toya daye kutu mingi oyo baya na église na ye wana zakola eza mpona bayebaka ye te ya uta rigini soki biso misusu mpe toyaka wana bona rigini baprédicateur oyo bateyaka vraiment révélation oyo bateyaka parole nyonso mona biso babrebi tokendoki kosoutenir babrebi oyo baministre oyo bautaka rigini te soki toyaki eza mpona toyebaka bango bazalaka na mbinza wana kuna bona kongo bazalaka koyemba à l'époque wana na bafrere Genobi na bafrere ebele wana misusu batikalaka na kongo nde oza komona ntango toyaki nde tomokende wana nde bafrere ashekina mpe mingi balandaka ye eza kolande bayaka eza ya kozi ya baepenge wana eza ya kozi ayepi epenga yebaka parole makasi biso to na jukulu toyebi ke aza kolakisa ye baprédication lokola prédication oyo asali nango succès wana boye les deux prises du livre biso tu toyebi awa boye na prédication mosusu donc nabosani bango wana baprédicateur toyebi ke epenge nde moto makambo mingi azalaki ava te bozotuna bafrere wana bakalo baepenge nde bango baza kodima deja baseconde venu babiloko wana bango bayebaka yango ti ntango baye na bamakambo na bango ya bayanga pipo wana baya nango ezalaki na ntango wana donc wana nde bauta nango kuna na Cape Town parceke ye azalaka na Cape Town ndenge nayokaka nde ayaka nango awa boye nde ye mpe akoma koteya yango ye akoki koloba na ye bongo te ntango aza kolobaki oyo na mariage biso tu tozalaka na mariage awa boye mwasi ya epenge wana boye na tribu na bango wana Afrique du Sud bafutaka dote te pourquoi azolobaki abalelana ta eza ya solo te moto azalaka mpe na mbongo awa moto azalaka na mbongo ezalaka frere wana oya mokolo lupango ya église frere wana Daniel Kalombo wana ye mpe nde moto aprodisaka album wana ya epenge wana ya nini soki na bosani oyo azali koyemba banzembo bajoseph banini bamakpela album wana oyo ebimaka wana na ntango wana yango nde frere wana nde moto azalaka producteur na ye eza normal asupporte ye parceke ye azoloba ndenge aza koloba wana ke ono epenge biso tozalaka awa moto tozalaka koyoka makambo ya basi autour ezalaka paster na biso ezalaka totikala koyoka makambo ya epenge te ke ono toyoki ye ke aza na soki makambo ya mwasi moko na bagitare soki ndenge nini wana bo awa biso totikala koyoka yango na Afrique du Sud te ebimika nde na kisasa ndenge nini
et puis ndenge babenganaki awa boye na ntango epenga boyaka na ye kolanda ye na basituation na ye soki ezalaka makambo ya solo deja nde makambo wana ebimaki elobamaka deja me etikala kobima te mpasi totikala mpe koyeba yango te eza kaka motema malamu te epuis paster di yoka asepelaka te ntango abengaka ye makambo wana esalamaka toyokaka efalaka kende kuna soki basombelaka ye kutu biye me aboyaka kokende atikalaka tusa bo apres nde toza koyoka soki ezalaka barikini nde babengaka ye me ye ateyaka contre paster baruti na eglize awa biso tofandi alobi nzambe asalaki aza lokola baruti te akweya aza lokola Yves Kalombo te akweya azala lokola diyoka ye nde ateyaka bongo siko ntango ye alobaka bongo diyoka nanu adivizaka baeglize te akomi koloba lelo diyoka adiviza baeglize c'est après naye kozwa babrochure ya Shekina kenda kotikela paster diyoka ntango place voyage moko ayaka awa kuna place afandaka oza komona ndenge situation ndenge ezalaki awa réputation na ye awa eza mabe na Afrique du Sud abika mabe awa na paster moko kutu ya bapentecôtiste akata problème na ye na bafille mibale ya église na ye bazobundela ye zakola baseur mibale ya bapentecôtiste ye batiaka moto na mutuka na ye awa boye aza na église kuna boye petit moko boye awa toyoka sango kalingaka abima na mwasi na ye ayoka yango aya atia moto na mutuka eske ye ayebisi bino yango voilà donc ye akoki kosakana na paster diyoka te mpona koloba ndenge soki bafrere ya Shekina bayaka mpona kozwa na église na ye ezali mpona ye azali koteya teke ye azali koteya badoctrine oyo baselika azali koteya ezalaki ya influence ya bafrere oyo toyebaka oyo bazali koyemba lokola bagenobi wana toyeka bango depuis na bakisasa ye ezakola toyebaka ye te eske ye ayebanaka te toyai kaka lokola toyaka kaka na baafrike du sud oyo ndenge oza komona koluka mpe vi me toyeba yeke bafrere na biso moko bazalaka bayembaka bazalaka awa donc nde ya mwana omoni toyaki mpe na église tomoni mpe azali koteya ne mpe bien ale nde omoni mpe tofandaki wana bepenge baza koyemba na bafrere tilobi na bafrere mingi bato ozalaki na bango awa donc voilà. Merci beaucoup na régie, merci na vidéo kitoko, na audio boyoki, tout est là. Zako koyo mungo la ninion so toujours finga ote. Kutala ka internet c'est ne botala ba secrétaire botala la eboye bise susu ke ndebise makamone so ba bi o pesu bakosi. O soki Zakari ngala fasi ba ve pompon. O susu bakosi kaka. Ti tout tika ba vantir. Lokola yo boyino ko senga pardon, o boyina yo. Tala kutu na Carlos papa m'a laissé. Abeti yo. Ye utataka abatu te. Be attaquer yo, c'est que vous avez la mutu mabi. Papa m'a laissé la pression moté mutu ma kobelinga na commentaire bi yango yo pena. Église na biso vidéo nyon so sala kotanga komo na biso te. Ah! Bino pena na kotanga komo na minote pona nini? Bino ko saka lenga message. Ce sont la bateau, on peut savoir mon tout passe dans le message. Ça va ndeko. Maintenant papa m'a laissé boy. Alors puis quand t'as comment papa la bangote. Ya mo dio poso bo ma bara la cc. Ba tu no so ba lo bana mais yé pas lo bana yo. Yé papa m'a laissé pas lo bana yo. Alo bana yo, alo bana te pour la ligne. Au lieu papa la bango ba mbongo. Ozolia défaut ozolia mbongo pour ozolia pe koto. Alo ba te pour la ligne. Trop c'est trop. Aujourd'hui papa la bango akufa po yo ebisa papa la makambu. Tika biloko waniza malamute. Tokutani prochainement épiscope ya Mboro Nekita rendez-vous na Kitata le grand Wazalène du message. Merci Banakin, bana monde entier. Merci bien-être. Sugala café logo. Logo na meli logo mais logo ezamabe. Ya bien pour na panne technique. Mais ko sale la on ndenge mabete sale la ngo pona mama ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo sute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement
fonctionnement ya break de break donc epé son fonctionnement ya bien tokomi Congolais toujours gagné ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça 2 jours ata batie loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme na bité mindele yango bapesi biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.